Nous sommes tous abonnés, nationalement Madia Star TV. Et à la maman Bato Bandima, Christophe Songo, Andima, Tati Lenda, Andima, Angèle Loué, Andima, Madia Star TV. Chalaketa, nationalement suivi. Madia Star TV. Le grand collaborateur Christophe Songo, Nakatia Madia Star TV. Le Kiko Kikondambuta, papa social. Tadi Ileda, Angèle Loué, la mignonne. Ils sont tous abonnés, nationalement Madia Star TV. Et t'as les mamans d'Até, Bato Bandima. Madia Star TV, Zambada Media. Bonjour, bonsoir famille, j'espère que vous avez bien appris dans ensemble. N'est-ce que pesa bande connu surtout au balinga Madia Star TV na pesa binombo te na komo na Yesu tikete nsamba lula asala biso bolamu na mokola lelo torobaka bande konanga soki toyeli susu liboso ba télévision na bino ingelo bake eloko moze na komite na biso pourquoi pas to belango pourquoi pas to l'accent na kata Madia Star TV comme habitude. Babi merci beaucoup na bande konnu surtout au bozo supportenga partout mboka nso bozali. Merci beaucoup na support na bino nzamba lola asala biso bolamu yango na bosa na te bande konanga ya kolbake ezali émission biso bakwa Angola vedi ba Congolais na Bangolaise na ba Congolais nga mukuna biso tozali moto moko. J'espère que na lobe loko bande konanga na pesi sumbo te mingi babi na Christopher Songa basongo mobalo azanga ke loko te na poche na kata London mobalo moko ya bio mais na système ka London na pesi mbote sans oublier na pesi mbote na babi na Emani Dola mobala taille SIC balongolo bongo bationa na monite na pesi sumbote na ba lobby na Blanchard Mabanza babi kolomi yaki kuna babezaka original fake ko télé karaté. J'espère na le bel place wana na pesi mbote na Yasimini petit frère de Gina kata Panama ya yonde ya mwana opening libanga bandi kunanga pourquoi pour contacter Madia Star TV babi tozaka kawana soso ne loko na vulu pa na kuboko libanga barbi le boss Franck le boss na kata London au sala zua pamba na peso mbote place osali bande konanga toyesu koloba makamozo kana réseaux sociaux pendant ndeko mos otomona ki na cimetière azoloba makam mabe pona botamba bande konanga bomoni cérémonie ndeko mos asali ki bande konanga to négligeant te eza cérémonie moko ya munene eza bezite bande konanga tato zo bake mokile komi mabe mokile komi mabe yekutu muninga aye nango na poasa aye kolaksa sko combien de fois bandeko ebele basalaka biso botoye bakate toyo kakate minzambe alo azo kobatela biso poto yebake mokile komi mabe makasi bandeko nanga moni tokoza koza na problème mutu moko bo bandeko nanga luka mutu na bosolola nani na bakisa pe eloko etikali pe nsusu tokomona video mosoko leka bato nyonso bofutaka banyongo te o bokima banyonga bato mutu akobenga koyambaka te ovana nyonga mutu ndenge ke yo oza rabi ne chance pas oboya kofuta yaya video pe ya bino ekobima kaka boye po pe bake na mokili o yaya eza pasi mingi na mokili mabe ekomi ebele yo siko vana kwa mo bomi mona ke nonga ganki nga ya kino botala ndeko moso asali en plus ndeko mobile akeluka prière te akeluka délivrance te yaya akozali rete na ndako libala na ye be moso na tanga comment ozali rester oleke na lobaloba mingi bandeko nanga boyoka révélation ebimi et pas apôtre André Nunes na kata Londres apesi ba révélation moko makasi pona moso ke nokosala ba cérémonie na kata cimetière babi boyoka ba révélation soma oyo apôtre André Nunes Flamme a lobby à propos ndeko moso oyo asali ba cérémonie pona ndeko na biso botamba so pe botamba tolanda na bokebi nosoto na ndaku na ya partir à ndaku na ye na minuit a telemi azo saka libala na yo
azo saka yo parce que moni ozo réussir, parce que moni obalisa ki année passée année ozo balisa. Oyebi nani ayaka na mariage na yo tango ozo célébrer 20 ans ya mariage, 25 ans ya mariage. Quand si batnyos ba ye wana bazani sengo. Yaza wana ata célibataire, a luka libala. Azo luka bala ne ba bala ne ba obala te ale yo ozo célébrer 20 ans. Ati alta loka ndengwana. Changer vie na yo. Pesa vie ne pas na Yesu. Makambo yo eza la leçon pour na biso. O comprendre ete mokili otozali eza mabe. Tika via loyenge, tika via ba conflit na batu. Tika komi kotisa na ba problème butu moi na batu. Luka nzambe, batu nyonso bakomi ko luka nzambe. Ndeko yope tika via ba kisi, tika via bonganga e futa kate. Yeba yango neti mwana mwasi efwa yeba ete na bana na ye na bakoko ya bakoko na ye bazoko mikoti akotisi bango na kata ba pasi eza na ba répercussion ko zonga na kata na bana. Pourquoi? Parce que maman na bango abane ko invoquer batu bakufa ba esprit o ya invoquer ba koti ba komi na anglais ba komi involve, c'est-à-dire ba koti na kata ya vie na ye. Bakoti na kati ya ba famille na ye a conclure alliance na ba esprit de mort. C'est-à-dire que ndenga za wana soki azaki ndoki te akomi ndoki. Soki azaki na ba esprit wana kata ndaku na ye te bakoti na kata ndaku na ye parce que ye mutake ko luka bango. Bongo bana na ye ba kozala malamu. Bongo vie na ye kozala malamu. Ya kanisa baby si vie abotamba. Or que ye moko pe vie na ye e baby complètement na bana na ye na ba koko na ye. Ndeko nanga nyonso efuta maka awa na se na mokili. Efuta makawa. Accomplir alliance na banzambe. Bible sur dans le livre Ésaïe chapitre 28 verset 15 na verset 18. Alobi votre alliance avec la mort ne subsistera pas. C'est-à-dire ezana batu oyo basalaka ba alliance na batu bakufa. Basalaka alliance na batu bakufa. Akeko luka bakoko bino batu bokenda bosunga ngai. Ndeko na ngai yo muto kufi luka muto abomi yo. A luka ba onde nini? Esprit de mort obengiye evana na kata famille na bino etika la na bino. Bongo la motema. Keba na ba enterrement spirituel. C'est-à-dire garçon oyo ba enterré spirituellement. Ba enterré ba kundi spirituellement. Ba reprogrammer vie na ye. Ba vie ya batu ebele bazo reprogrammer yango jour après jour. Yango na il faut zalaka mutu moko jour mususu lobi na osala veiller. Nga moko na ko prier butu mobima na kolala te. Jour mususu lobi ngane na zabo na kotije na 3 jours. Ozana maladie te, ozana problème te, olobi ka na kotije na 3 jours na bondi la pona bana nanga, na bondi la pona famille nanga, pona mariage nanga. Moko ovandi yango mona mutu muso bana ko sambela makasi bo comprendre ta komo mela masanga. Akomozo ngela mokili. Bozo tuna problème nini? Paul alobi na Galati 3 alobi nani aloki yo. Ezaki ndoki ba loki eti. Ba loki yo saka sera en Christ. Tala ndongo koma ba loka yoti. Yo saki frère en Christ. Tala ndongo koma ba loka yoti. Ozo mona teke za ko lokama. Ozalaka bien okoma ko sambela, siko sambela ka sute ba loka yo. Ndeko changer vie na yo. Zongela nzambe, tika ba enterrement spirituel, tika ba vie oyo ya rando, tika ba vie oyo ya mokili. Eko memeloka ka pasi, eko memeloka minyoko, eko memeloka kolela. Kangama na Yesu, Yesu aza solo, Yesu aza bomoy, Yesu aza lisekwa. Ako sekwi sa vie na yo. Soko za wana, oyebi ke vie na ngai ezo leka na batak. Vie na ngai nazo kuta na ba problème ebeli nazo yeba sens na ngote na yibaka te na boma mutu te. Vie na ngai za boye pona nini ozoleka ba minyoko ba problème a pasi tango nyonso vie compliquée pozwa eloko il faut bunda pozwa eloko wana ti lelo libale zo yate ba problème ebele santé na yo bitumba na ba bitumba ba situation difficile ndeko nanga tala biso za na jeune à 40 jours
toko clôturango le 10 février tozana veillé munene awa na Londres na salle libande à salle église na biso na Londres awa ndeko zuwa adresse wana yaka soko za na Europe yaka ozokutala ba problème biso to ndimaka délivrance eza réalité tomoni nzambe oyo to tamboli na ye combien a délivré ba vie à batu combien ba miracle et salami na ministère na biso na ko senga yo o vérifier ba compte na biso na Facebook na YouTube na Facebook na TikTok otala moko ya babiloko ya mike nzamba sali na biso et akosala su ya minene koleka ya wana veiller wana ya roi et la kisi le vent le souffle du Saint-Esprit yaka ndeko nanga thème na biso za le cri matinal kolela ya tongo the crying the morning cry the cry of the morning yaka ndeko nanga yaka parce que le Seigneur va te localiser la puissance de Dieu va te toucher koyama boko pambate yaka na kondima yaka na expectation butu wana ekozala butu ya beaucoup d'expériences surnaturelles. Le Saint-Esprit va te localiser. Tozo prier, tozo luka nzambe pona nzambe akutana na yo au point de ton besoin. Nzambe akokutana na yo, ako délivrer yo, ako libérer yo. Nalobi bato maladi bako bika, bao bakangama bako kangwama, bao ba yebi nzambe te bako yeba nzambe, oko mona nzambe oyo kaka na sango, o comprendre que nzambe wana kufate azana bomoy. Na yebi nzambo yo, na yebi Saint-Esprit, na yebi makambo asalaka na ngai elongo, yaka ndeko nanga. Nazo peso rendez-vous au pambate. Nzambe asangisaka batu pambate, soka sangisi batu. Eza parce qu'alinga sala batu bolamu. Yaka kozanga te le 10 février. Le 10 février, on a Londres et Kotoka. Molio Monsanto ako se manifester d'une manière extraordinaire. Ozana numéro na biso, eza wana na ba profil. Na profil nangai. Numéro Izawana, benga numéro wana, loba ki naza na Londres, loba ki naza na place à ovandate, toko la bisonos na église, toko la bisonos na église, toko kuta na katia salwana, na bisio quelque chose de grand va se passer. Nzamba ko kuta na yo, nzamba ko délivrer yo. Mikumba ozana ngo yaka ko déposer yango na sia ikulusu ya Yesu Masia. Na ebisio ke ekosike la yo boyete. Et aussi la boété nzamba ko se manifester na vie ya moto moko na moko oyo akoya na kat na convention na kat na veillée oyo to benyango roi le souffle du Saint-Esprit pona ndeko oyo oyebi ke ba modisa yo oyebi ke mutu moko aloba mabeli kolona yo luka nzambe ndeko luka nzambe kaka Yesu Masia azana nguya ya ko déchirer ordonnance oyo ba komi ba condamné yo kaka Yesu Masia ndi azana nguya ya ko reprogrammer vie na lisusu afin que ozonge la vie na yo originaire oyo nzambe apesa yo lelo ndeko nanga na 6h du matin tokozonga awa na banza lelo na clôturer na eu au moins 3 séances ya ko expliquer likambu ya mwana mwasi oyo vidéo ya quelques minutes je crois il y a 3 minutes mais na expliquer na eu 3 séances ya maté ya pendant 1 heure 3 heures du temps ya ko expliquer ba réalité spirituelle na sana mingi koloba mais on doit s'arrêter ici ozokende ko lala na 6h du matin tokozonga awa na plateforme bisko landingai nde toko banda enseignement ya sika na prière na biso ya 5 ans. Abonnez-vous massivement Mabi à Star TV. Ya biso ya sika ngoye. Bon mona ba Star tu boningaka. Nga mono na za. Ba fan na ngai, ba boninganga, ba boningala ya bui. En tout cas, bo s'abonner. Bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Ya ngwana ya bino na koka sentiment. Nga so na bakali ka mo emotion na penta. Balubi bo s'abonner massivement na Bia Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate? Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Bia Star TV. Songo bo shanyo kansika Bia nganaringi ya mani ya kami kopesa nga pasadi wa